La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mbote la famille, mbote bandeko bolandaka biso, bonjour, bonsoir na abonné tout na bandeko tout, oyo bolandaka Ursile Boteloa TV. Bando nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu, car bino monde boyebi tolobaka toujours, ceux qui zambala no ya liboso koti na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Bandeko nanga triste nouvelle, car ndenge boyebi toyaka toujours na ba nouvelle liboso na bino, en tout cas likambo nini oyo ezo leka. D'abord, félicitations à maman na biso Belvi Kanzi la patronne. En tout cas, biso tozaka wana toujours pour encourager ceux qui muto sala musala bien, muto azo kende bien, azo sala musala na bien. Pourquoi pas tout ya ko encourager. En tout cas, bravo na équipe mobimba ya Belvi TV, bravo na Belar TV, bravo na maman na biso Belvi Kanzi écriture musuni kande balobaka veut dire ye akoma koma. Tant bazoloba akoma koma bazo marcher ba moté, bazoloba pe ya lukutate. Bande konanga eloko nini o penza ememi ngai awa bomoni na miniature na biso tokomi liwa ya Priska Kanushipi. Wana déjà na invité bande ko na nu bolandi théâtre wana tebo kende na Belvi TV bolanda série wana to uchi kota la 7e épisode déjà lelo na ebisi bino eza ya koyinda kuna, donc eza vraiment ya koyinda mama esi a komaki car ande boyebi tolobaka toujours mama soki alambi biloko na ndaku bana baliaka bien, donc soki bomoni mama zolamba bana bazolia bien te, c'est-à-dire mama wana ayekolaka kolamba te tangu azalaka na ndaku baboti. Alors car ande balobaka Belvi Kanzi soki alambi en tout cas awa toliaka très bien toliaka penza kitoko biloko ezalaka na problème ite, oh problème a mungwa, oh problème a nini, en tout cas biloko ezalaka vraiment ata na problème ite. Na eli boso na bino pona kosala analyse ya lolenge théâtre oyo ezokende, en tout cas eza ba vie ya bato ebele. Ndeko ozolandanga kangama na nzambe, ndeko ozolandanga longola no confiance na baminganga, ndeko ozolandanga pesa no confiance na nzambe, pe pesa confiance na mobali na yo, pesa pe confiance na nzambe. Mingi bandeko boswana na babokilo, mingi bandeko botiaka basemeki mal à l'aise na bandaku, yeba ketango zotia pe semeki mal à l'aise na ndaku. D'autre part, eza pe ko affecté mobali oyo yo o zalakanaye. Alors bandeko nanga sans plus tarder, tolandana le pub après tokozonga sima. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine, grandissement des troisième jambe qui mobali et salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression
maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution na Gavecare. Pona loposo, totikali nsima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na Gavecare, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, tope, obésité, Gavecare, Colo Solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na Gavecare, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavecare, oko sepela. Wana toti kolanda pibi ya Gavecare karande na ebisi bino karande bino mobuti kolanda kuna Gavecare eza vraiment na ba service ebele oyo eza kosunga. Alors bandeko bo se retrouver na maladie o batangi wana ko hésiter te ya ko contacter Gavecare pona lisungi ya nzoto boyo. Alors ndeko oza na posa ya kobota mais oza na mobali te ozoye bato kobota ndenge nini bo se retrouver na couple moko boza na ba problème mabota mobali ndaza na problème yo mwasi oza na ou bien contacter Gavecare makambu tout ezosale makuna ok. Bandeko na nga wana na profite na pesa mbote na bato balingaka biso na profite na pesa mbote na nga na Madeleine Aketa na profite na pesa mbote na nga na Gracia Mpoi et puis mbote na nga na Linda Bukulu ya Balinda. Mes salutations na famille Bota Mobimba esika bozali bravo en tout cas musala bozo sala ya ko partager tope ya kolanda ba video ya mama ezokende vraiment malamu mingi wana na pesi mbote na nga na Daniela Nzongo la fille ya mama. En tout cas, famille Botelwa, bambote na bino esika bozali. Mes salutations na Exavi Botelwa, Exaël Botelwa, Nzambalola a bomba bino. La famille soki tolobi to kende na likambo oyo, to banda analyse oyo, to banda ko décortiquer, lolenge nini oyo presque kanushipi a kufaki. Filme oyo, Belvi Kandi akomi yango na mutema na ye mubimba epi na mutema malamu. Na pesa conseil na ba comédien, nga naza comédien te, na yebi ndenge bosala ba casting te, na yebi te ndenge ya kokoma filme, na yebi lolenge ya kokoma filme te, mais na yaka toujours na conseil na bandeko na biso ba comédien, tango osala musala na ya théâtre, linga musala na yo avant mutu mususu alingela o musala oyo sala. Tango zo sala musala na yo, zala na bolingo ya musala, kotisa bolingo, veut dire kota na kata musala, linga musala na yo, avant de ko mususu aya ko lingela yo, musala oyo yo ozo sala. Pourquoi na lobi linga musala? C'est parce que, soki olingi musala, obando pesa toujours résultat ya malamu na ba abonné na yo. Soki olingi musala, obanda toujours kopesa résultat moko ya malamu, résultat moko agréable surtout na ba fan topé na ba abonné na yo. Na pesa kalisu conseil na nga na ba comédien, bosala makambo na loyenge te, bosala pe makambo na prestige te. Bosala mambu na loyenge te po oyo asalaki, po muninga asalaki, yope oye, po yope o domine, fo yope o sala lolenge muninga asalaki, mingi ezobuma musala na bino. Ce qui te est na ka ya Belvi Kandi, c'est normal batuba finga ye, c'est normal azala kombati, c'est normal makambo ekomela yende tomona na réseaux sociaux ekomela kaye, c'est parce que Belvi Kandi azana mutu moko ya mayele. Baye bara mutu mayele na kokoma filme. Baye bara mutu mayele na musala o azo sala. Tant que tobenga bino bata théâtre, tant que tobenga bino ba comédien, tant que tobenga bino bato amaboke moko boye, alors il faut toyeba misala na bino na ba filme oyo bozo koma. Filme o banda e bandaki, en tout cas na bandaki yango banda ni bandil teke e banda
na banda directement kotala po souvent nazalaka soki banzi nalandi 1 nazeli 2 nazeli 3 esalanga mwa motema moto nazelaka vraiment filme esila na banda yango bande bandeli ntina suka mais lelo mpe nalobaki te filme oyo nayo banda yango ntango batie déjà 3 épisodes na sacrifia journée nanga na vandi na bandi mpe na première deuxième troisième après nakomi sikoyo kocontinue marche style lelo nauti otala 7e épisode nasir nazaki penza moto liboso mpo nazaki ezalaki na 10 secondes apamba nakoti mpo nalanda 5e épisode ya filme na biso oyo tozolanda na Bellevue TV. Situation oyo ekomeli Priska Kanushipi eza ba situation moko elekaka pe ekomelaka pe bandeko ebele. Eza na bandeko ebele bakenda hôpital bayamba bango na hôpital docteur ayambiye mais comme azana na confiance ya docteur te aluki akende lisusu ko se confier na muto aza infirmier aluki akende lisusu ko se confier na mutu mususu bandeko nanga wala siko conseil na pesa bino bomoni tant tokendaka hôpital na mibali boyebake eyana ba infirmier mususu bazalaka pe na carence ya bolingo boyebaka eyana ba infirmier mususu balaka pe na problème à love kande bayembela biso moto nyonso aza na problème ya love donc mutu to alaka na problème à love boyebaka tant tokendaka penza hôpital wana osimbi mobali na yo osimbi mwasi na yo boke hôpital bokuta na batu mususu pe bana ba problème ya bolingo eya ndenge moko nde Davina auti koboma Priska po soki tolandeli yango bien Davina abomi Priska po azaki na problème à love. Davina abomi Priska po enviaki Ada. Davina abomi Priska po ye enviaki Ada ilunga. Ye azalaki penza na posa Ada akoma ya ye alungo ya Priska. Alors eloko ni esalaki Priska ezalaki kozanga confiance ya docteur oyo ayambaki ye liboso. Pour ce qui Priska zaki na confiance ya docteur oyo ayambaki ye liboso. Ata tango balingi ba pesa ye tonga wana alingaki atuna. Tonga obo pesa nga est-ce que docteur ayebi? Est-ce que docteur azo courant nango? Est-ce que docteur nde atinzi bino? Mais aye ko confier muto alati blouse, muto alobi ke aza infirmier na hôpital bandimaka ete yo ye ko pesa ye confiance. Tangu sini ya liboso esalaki Priska pasi o Priska yokaki ya liboso soki Priska azwaki courage ya kokende hôpital ya kobetela docteur peut-être elingaki ezala ndenge mususu epesi pasi komona mama Étoile kolela mwana na ye moko ya mwasi oyo ye abota ezaka mwana ya mwasi te moko me mwana na ye moko oyo ye aboti na vie na ye mobimba bandeko nanga. Et puis c'est pas si pourquoi parce que maman na biso mwana ka moko oye aboti na vie na mobimba ezalaki Priska Kanushipi et mwana wana kufi ndenge nini akufi po infirmier abomiye pona motema pasi ya koluka kobotola muninga libala bandeko nanga Bellevue kanzi nzamba pambola yo en tout cas nzamba pambola yo mama Bellevue nzamba pambola yo pourquoi tosenga nzamba pambola yo po ba filme ya boye ela musaka ba conscience ya bato ebele. Ba comédien bozalaka wana ka te pona oyelaka biso ba filme moko ya kosekaka ba filme moko ya ba vampire ebele ya ba comédie ebele e yana ba filme musu boyaka nango ezala ba filme moko o eko fongola ba mémoire ya bato eza ba filme moko o eko pesa bato mayele lokwa filme o totala epesa bato mayele efongoli bato mayele ba infirmier ebele ba enviara ba malade ben infirmier ebele ba détruire ba vie ya baninga ben infirmier ebele ba komisi bato mususu ba moya bote ezate cause nango ezana ni infirmier moko boye moya bote ezate cause nango ezana ni infirmier moko muta cause yango pourquoi pona motema mabe pona jalousie eza marambo yo ekoma na ba vie ebele lelo toye komona mama na biso Étoile atikali sa mwana Priska Kanushipi akufi aboti te abalaki azalaki na esengo na mobali na ye azalaki na esengo na libala na ye mais comme apesaki confiance na infirmier ayebisi eke eza ménopause ya 23 ans
Et puis presque ataki lito ipona koyoka infirmier wana. La famille ba analyse aboesenga ko partager. En tout cas meko partager le bisonga lobaka. Nazara liboso na bino teka pona ya kana matière moko songi bato moko babundaki bato moko batongaki to ya ka pe liboso na bino pona topesa bino ba conseil ko fongola bino mémoire na ba film auto tala lelo na mboka na biso na ba film ba théâtre auto ta na mboka na biso eza ba théâtre moko mingi e fongola biso mémoire. Alors tango tala théâtre ko tala ngo ka te na misu ke na tala ka théâtre tala ngo penza zwa makanisi tia o comprendre bien théâtre wana eloko nini o ba o dégager secret nini o ba o dégager na théâtre wana eza vraiment très important. Soki tolobi tozwa ngambu ya Bellevue Kandi. Bellevue Kandi a perdre libala to pa a perdre mobali na ye. Pourquoi? Parce que Bellevue avandi bien te na semeki na ye. Semeki na ye ezanani mama Top Wato. Tozwa no para Bellevue na Top Wato. Après tozwa pe par ya mama Top Wato. Bellevue a koki a supporter kovanda na mama Top na ndaku moko te. Oui, c'est normal et ça la rappelle pas si. Tango adana semeki moko ade ya mukolo ya leki na ko accepter na ovanda na semeki ya leki. Mais oyo aza ya mobali na yo. Apena ni mwasi a mukolo. O peut-être yo za leki ye pa mukola ko kepe ko zwa pe mobali pa balie. Soko ozwa mobala balie te azyo atanda kunemoka futela pona respect. Pour un respect, asko na ngambo na glisser moi mke kota ba belle famille. Ba belle famille. So bolingi pe ba mankara bino ba respecter. Na ba âge lo kwa ke oza mukolo ya mobali, c'est-à-dire yaya ya mobali. Ata pasi ya ngondeni koluko yo vanda pa lekino mobali te. Ata pasi ya ngondeni nini koluka koya kovanda po ya lekino ya mobali te. Soko moni koya vanda pa lekino ya mobali c'est comporter bien. D'autre part ce qui comportement Bellevue et bebaki c'est parce que mama Top azaki pe ko se comporter bien te. Soto zu rolo ezaki ke ba olia na mesa mobali ya Bellevue alobi te ke madesu eza mabe mais mama Top aye directement pona loba na biso pona otalisa biso ke biloko ba olia wana eza mabe madesu eza makasi. Siko question na bande kotuna soki madesu ezalaki makasi pourquoi mobali ya ye moko a remarka kite ke madesu eza makasi. Pona nini mama Top asalaki yango po baada na baguerre moko o eza makasi na belle sœur na ye. Siko erreur ya Bellevue ezalaki wapi? Erreur ya Bellevue ezalaki po abande kotala tante nini ya oswani sa semeki na ete. Donc ata mobala olia soki semeki ya bandi kotumba yepe kotoa ye na konya bakisi na moto azui essence tia apelisi ale moye siko mobali azala l'aise na ndaku na ye ezate yango nde tindaki mobali akende koluka libanda pour que batiaka ye à l'aise. Et on a battu ba perdre ma balle na bango par rapport ya likambo wana. Nanda ko ezala chaud. Chaud so bobande ko so na tam mobala ye wana yo kanga munoko to pelisa ndeko na yo abima na ndaku nanga papa na mibali yo bakoka na bango te mibali yo ba maîtriser te mibali yo ba la na bango batala par-ci par-là ake patali par-ci par-là ake patali akangi mwangolo na ye mobwe et pa wapi o ye a ubanda ko jouela ka kimia et surtout soko za na mobali yo a voyageaka soko zana mo wasko no pesa conseil na parti o yaya soko zana mobalo a voyageaka c'est-à-dire tango monike mambo ekende bien te tango monike moi discussion mo bezana ndako yaya luka ko o temporisaka do luka ka kimia po tango o voyager a ke luka ko mana ndako mo bwe kuna sika ba pesa ke kimia ya likambo yo Top Wato na Bellevue Kandi balukeli papa Serge. Soki lelo papa Serge Mwembo azaki kimia landa kuna ena Bellevue Kandi anandimite kalinga ke luka mimi mais akeko luka mimi kabeya pourquoi parce que nanda kuna ye kimia ezalaki te côté ya grande sœur na ye kimia ezalaki te côté ya mwasi na ye pe kimia ezalaki te.
bandeko soki nanu olandi filme oyo te kende kobanda deja kotala yango mpo ekomi ka na 7e épisode apamba donc lobi sikoyo tokodécouvrir Mimi na Belleville baza banani. Donc soki nanu olandi yango te kende na Belleville TV kende kobanda pona buto de soko olandi yango te tango olandanga kende kolanda yango kuna tango osilisa émission o kende kolanda na asili na buto kolanda pata mwa 2 mois 3 épisodes lobi po enchaîner okoma na 7 to koma biso nyonso ndenge mo po tango 8e ezokota to comprendre nzela moko. La famille filmo eza matata vedi banda ane e bandaki mabela aolesa biso toujours ba film ya malonga. Belleville qui es-tu? Belleville oza nani na mboko oyo? Loba na biso mère oza nani na mboko oyo mère? Tala basakana na borpheline te kosakana na borphelin te kosakana na bano bakufela baboti te. Bano bakufela baboti surtout ba o basema mingi na borphelina surtout ba o basema mingi na ba mama veuve kosakana na bango te balana étoile moko ya danger bomoni étoile ya Belleville yango mona batu bayaka kosangana pona koluka kokoisa koloba. Alors c'est le moment ya bandeko yo o bolobaka un tel a vu trophée te tel a vu trophée te banda déjà kolandaka filme un tel a vu trophée te donc banda déjà kolandaka ba film ezoleka potango ozolanda ba film o ezoleka oko voter par rapport ya ba film oko voter par rapport ya ba film po après ba film autant to comme na fin de l'année na TikTok eza na Belleville promo atiaka ba acteur ndenge ba jouer poto voter soki to voter yango nde esalaka topesaka bapesaka ba remise ba trophée siko ba opesa bato ba trophée par rapport ya yo ndenge ovotaki star na yo ndenge ovotaki selon ba rôle bapesaki bango siko bato bayebi na bango te bomonaki télé si ayaki pona olobaka papa Alain asali musala mais bapesi ye trophée te ayebaki na ete ke bavotaka na yaka seka ndenge musu pana bango ezalaka mba moko pa pesa mbongo leka zwa trophée. Bandeko nanga tolanda filme oyo po oyeba nani oko vote do banda kolanda ba film nga banda ane bandaki ti lelo tokomi na me na olandaka ba film na bokebi nyonso po na yebi banani na kobanda ko vote siano ba rôle oyo bapesaki bango bato basela biso ba théâtre éducatif boye batikala mokie to bato moto protéger Belleville fruit moko ya mboka na biso o azo produire biloko malamu o azo produire ba film moko ezo te ya batu o azo produire ba film moko epesa leçon na ba vie ya batu alors to abatu mo boy to protéger ye to abatu mo normalement to abatu opesa ki pasité to protégera to longola ba bizelia na matière ebimi bino matière ebimaka kaka ya bino ebimaka kaka epa na bino ezalaka matière moko ebimi babimisi matière balobi boye okutu ba Belleville kandi babatu mo bopesaka bango kimia po baokoma ba film moko baomérite pena bazalaka na kimia baomérite bazalaka na kimia po nga alobaka na nga na ta mai na monoko te nalobaka na nga totikaka na bachaîne mingi te oyo ezalaka soki okoti olandi théâtre comprendre pena bandeli ti suka toalaka na bachaîne mingi te ya kolanda mpe ya kocomprendre masolo ndenge ekende toalaka na bachaîne mingi te veut dire histoire bandaki na ebandeli olanda omona pena non eya makambo esalemaka soki tobi tokende na ndako ya badavina bomoni makambo ogesho banda oloba na davina eya na baoncle ebele baza na balolenge wana baoncle mo façon nga abenga bango baoncle mo façon eya na bafamille ebele bano na baproblème aoteka mapangu toteka mapangu papa atiki lupangu mama atiki lupangu boyokani eza te eza likambo ezoleka na famille ya davina likambo ezoleka na famille ya davina so tolobi tozonga
na famille ya Mimi Kabeya. En tout cas lelo to na ye komona Belleville asengi permission et pas mobile na ye azonga na akende kini kotala bandeko. Tangu na ye koyoka appel ya Belleville na Mimi Kabeya na yoki mawa po na Mimi Kabeya. Na bato to landa filme to mona place nini Mimi Kabeya auti. Na bato ba olanda pena film a Belleville ya ona olo basoko olandiango te o comprendre analyse na ngate. Tomona esika nini o Mimi Kabeya uti. Alors lelo soki nani Serge a découvrir, Belleville a découvrir, Serge obiatika Mimi Kabeya otika landeni. Yango bomoni na liboma ya Aziza o azabongo ya Mimi Kabeya malgré façon mais Aziza abande ko pesa Mimi Kabeya conseil a pesa mama na ye conseil mama na bango Marie Jeanne yo zolo bana Serge abala mwana tandis que kolo bana mwana te azata maela somba ta mabele e ya marambo lelo esali marana ba vie wana mobali moko apia mbongo asunga famille na yo oyebite azar abala te wana kutu yo oyebi yango nante mais tangu asunga o deja asunga famille apeso mo bambongo asunga pe ba mama abino zala maile yo lukata ne fils kata mo un quart eloko wana basi ebele bayeba yango te basi ebele ya leona bamanda kwa na ndako ba mabala batele bakomi ka bango nyonso Vietnam Air $600 ye wana bimisi $600 aka sombi Vietnam Air $1000 ye wana bimisi iPhone 16 $3000 ye wana bimisi yaya nga omwe mobala ye langa père ba petit pena vandi bo asombelinga iPhone a $3000 $2000 ayelinga ata $1000 na mbongo nanga moko na somba te ba projet za tala ebele eloko ambia o téléphone na osomba te wana bisibino vérité na ba projet ebele ba projet o ko réaliser o lelo ko ba pété ata na nga moko no mobile lelo so mobile azate na ko vivre très bien. Mais ba fille ya lelo bakoma kaka prestige atia planta bien ba mona ya somba ki plante moko ya $1000 ba mona ya somba ki saki moko ya $3000 wana ya bandi matalana ona lati eza Gucci ona lati eza Versace yaya na yo mutolati Versace Gucci ya ba $5000 $4000 biloka mato ya $2000 ni biloka mato ya pamba $600 yaya na ngam na lati loka mato ya $10 na yo mutolati ya 600 na ngam na lati ya $100 na yo mutolati ya $1000 tozaka ndenge moko bao basomba ba bijou pona obomba mbongo ça va osomi ba bijou na obombi mbongo yindela o lelo teki ba bijou na o se retrouver mais ba obomi kaba ba vie na ba Vietnam Air toboite lata periki bongisa nzoto mais ba oba komi ke soki ebimi il faut kende ya Vietnam auto somba ya ba 200 ya ba 300 to komi na ba niveau ya ba 1000 na moni periki moko batie na TikTok boy $1500 bato pe ba tuna adresse eza wapi pona beauté pona beauté bokono ba plante ma vie $500 pona ni beauté kabelo lisute to comme na Vietnam est cher ya 1500 yango bomona eloko to mona epa ya Mimi Kabeya aotala toujours kolata nde bomoni Aziza azongisa yi mama na bango na nzela azongisi mama na bango mutu alobi na mama na bango yo la place luka basombela mwana na yo ata lupangu yo zo luka babala mwana na Mimi pe kuna zaka ba Vietnam Air na ba Vietnam Air ba Vietnam Air na ba Vietnam Air
il faut ozalaka mayele soki mimi atimbaki na ba 1000 ba 2000 ba 3000 o Serge abandaki kopanza epa na bango apesa bamama bango mbongo apesa ye mpe mbongo soki atimbaki azwi mwa mabele na ye mobe mwa terrain na ye moko azotongatonga lelo soki Bellevue po Bellevue aza mokolo mobali mimi aza chiza Bellevue aza mokolo mobali doit vouloir ou pas Bellevue obongisa na Serge peut-être Serge akoboyana na mimi soki bazaki mayele te bakozonga kaka na vi na bango filme oyo ete ya bato ebele Bellevue kandi bravo mama nayebi te kande balobaka impossible ezalaka Bellevue te nayebi te en tout cas filme oyo eza kitoko commentaire ya otsa ebele eza te yango bomona oloba toujours bato lokwa ba Bellevue oyo baomérite respect po baosala mosala likolo nango aza mwasi ya libala asokipe na mobali asokipe na ndaku aya susu asokipe lisu na filme aza su na mutu ya kokoma filme eza facile te la famille eza facile te eza facile te akipe mobali akipe casting aya susu akoma eya facile te me likolo nango badiabulu bandoki na réseaux sociaux boza naka mpona koya kofingaka ye matière ebimi Bellevue soko tie bote na koposte intel yaya ata boposte mobali na ye ata bozwi bamama mobali ne bomatisi na miniature ata bozwi babokilo bomatisi na miniature baoboya ye pete aotikalaka femme mariée po eloko mosusu na omona na oremarke bwana point mosusu te ya otouche bokomi kaka na kotouche mobali na ye Bellevue soki asali boye nako bino bomona so bomatisi bato na baminiature nde moto akufi babanda komatisa bato na baminiature bana esi bamikufaka kufi mpo bamatisi na miniature akokita midiembiki akufi banani bopesaka Bellevue respect bafilme oyo akomaka na ngambo ya este baokoma bafilme bongo te bopesaka Bellevue respect quand même bafilme azokoma na ngambo ya este nalobi bien baokoma bafilme bongo te félicitations baacteur nyonso bazojoue kitoko bango nyonso kitoko en tout cas félicitations na équipe mobimba ndeko nanga ozolanda ngai ndeko olandi analyse na biso tina suka nzamba lola pambola yo en tout cas merci na basoutien na bino merci lolenge nini obo soutenir musala na biso po ekende liboso nzamba lola pambola bino kande na lobaka soki ezambala no ya liboso okoti na Irsil Botelo ya TV vraiment ndeko ozolanda biso ko hésiter te ya ko s'abonner ko hésiter te ya ko partager ko hésiter surtout te ya commenter donc tiens la biso ba commentaire à bien partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp partager biso na Messenger nga ana lobaka ba partage na bino yangunde esala biso to ozala alors tant ozo s'abonner ko bosana te activer cloche de notification pour que mbala siba tant tozwa na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala nzamba lola a pambola bino nzamba lola pambola bino bato bolinga Irsil Botelo ya TV ngai pe na lingara bino koleka wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite bisous bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.